dossier à Chérubé comme à niveau ni. Ah mais dossier à Chérubé ça makila makasi. Dossier à Chérubé ça makila makasi, ba vérité que obima au moni bateau ba préparer qui le ko na assassinat na ye justice a zolande la bango via ba révélation déjà oyo justice a zana déjà na ba preuve déjà donc en tout cas bato bazala Kenya justice a se prononcer kala mingi te bokoyeba pe sous na déclaration ya clan tété là nde balobi contenu ya makambo Chérubin anda koyebisa bango avant kufa donc ba trace o Chérubin nde koluba na bande kuna ba tété la tribu na ye na ba réunion na bomba sala ka na vie pour ça Kinshasa abande kotanga kombo ya ba leader tsungulu pakala zo benga ngai tala zo gangela ngai na ozo ba paye ba coup de fil même ya ba Rwandais ya bani de makambezi belé penza donc donc la justice a tenu na maboko na chauffeur a tenu maboko na dab ko donc ba vérité ibani na ba paye oyo ibande kokota ya ko intimider ya ba makamtu wana ya mo justice congolaise pour l'instant to pesi bango bravo na ba fort ba ko sala na musalo ba ko sala pona ko lakisa ba congolais que justice ils a penza indépendant ils ont sala musala nango ndoki bande ko mususu o bande ko tuiter ba ko wanga na magistrat il faut boya bozo ki ma pourquoi boya ba faute la justice oye so justice moi que non oza innocent ba quitter mais so justice a na ba preuve pona deux amis ba senga non la kisa na ba preuve na pe na ko signer au droit alors le kola banzuzi ba bilon tozi ba preuve na ba preuve lo ça qui non ils ont ba leader ensemble mais non kotaki ba sololaki pour ba luka mutu yande ko Chérubin et na batu quelque Chérubin wazaki ex-ministre il y a transport a bisaka bande ko naye que nazali mal vie bazo benga ngai de intimidation bébé miko na nge comme pina na comme kubanga na comme ko luka protection na gouvernement congolais abandaki ba démarche na ye mais le corps appelé ezala batu mususu o bazaka biloba o mususu bazala niveau ya oya kuna OK soki ya pas toujours reprocher toujours bisa ba ndiko na biso au moni tant bomoni congolais de père et de mère azaki na aile gauche azo rejoindre le bloc à aile droite soki bo kordaki au moni suko babini bako donc na kombo ya moto ande ko empêcher akuta mfuta mukonzi si ça vient pour ça bon je peux ya o loba bani mais foot de mindere ni ils appellent ba dongo misu mususu o bazana sima ya kaka mukonzi mais ba coopérer na bato ensemble. Bonsoir na balandi nyonso ya la voix céleste télévision mbote na bino vous allez belé partout dans le monde vous aurez na biso par la voix internaute na niveau États-Unis na moni pasteur Sazabunganga Europe siwa mbanja na bosa été ingénieur Jean-Robert Ndjubou za pambo yusko zali Gaston Kasongo Antibal Pesio Mbote Maman Fatou nazo zela okoma message na perdu ba numéro nyonso ko mena ngai soit to beng pour na rete numéro na boza na Asie boza na Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre de serviteur Moïse Maoka Antibal et Misso Bolingaka. Tout le bateau, automessa au plus une actualité politique en temps réel boyeba. Toza wapi, tozo kine wapi, tokosuka wapi. Vous continuez à prier ma case pour na biso prier pour na RDC. De toloba toujours mboka oyo so kinzambete ben mboka ezalité. Ndenge tosina contrat biso na bino nga zango na kati ya mai à chaque fois bana mokiliza pour te partager actualité politique biso na bino. Merci na ndeko asima caméra John Maboki Bende ndeko Alvi BL signature si mboko la petit mois de moi sera de toba toujours lola les arofuta si matokoloba Zambia botoko zoyer susu wapi. Accord le plus dangereux pour la RDC et signamé entre Sassou Nguesso na Paul Kagame. Accord ango et signamé basololi nin
et vous allez profiter, et vous allez profitable Naba, non, cet accord-là. Sassou Nguesso a trahi RDC. En demi côté à qui j'ai quartier général militaire à Rwanda, n'a pas sa ville. Et ça va dossier auto débattre les lots biso na bino. Na zanga mwote, surtout ça même langage na en boke bende Coco. Bonjour Coco. Oui, bonjour Antibal. Bonjour. Bonne santé. Oui, santé, ça bien par la grâce de Dieu, tous en plus bien, en forme, vraiment, en forme. Vous en forme, dossier à Chérubé comme à niveau ni. Ah, mais dossier à Chérubé, Zamakila Makassi. Dossier à Chérubé, Zamakila Makassi, la vérité que nous obima, au moment bateau va préparer qui est le qu'on a assassiné naïe, justice à Zolande la Bango, via la révélation déjà où justice à Zana déjà n'a pas preuve déjà donc en tout cas bateau base à la Kenya. Justice a se prononcé calamité bokoyeba pe sous na déclaration il y a clan tété là ndé ba lobi contenu ya makambo Chérubin anda ko yebisa bango avant kufa donc ba trace o Chérubin ndé ko lubana ba ndé ko na ba tété là tribu na ye na ba réunion na ba sala ka na vie pour ça qui chassa abandé ko tanga kumbu ya ba leader leader tsuru pakala zo benga ngai tala zo gangela ngai na ozo ba paye ba coup de fil même ya ba Rwandais ya bani to makambezi beli penza donc ndo moni justice a na maboko na chauffeur a maboko na dad ko do ba vérité ibani na ba paye oyo ibani ko kota ya ba ya ko intimider ya ba makamtu wana ya mo justice congolaise pour l'instant to pesi bango bravo na ba fort ba za ko sala na musalo ba za ko sala pona ko lakisa ba congolais que justice ils ont penza indépendant ils ont ça la moussa nango ndoki bande ko mususu o bande ko tuite ba ko wanga na mais justement il faut boya bozoki ma pourquoi boya ba faute la justice oye so justice moi que non oza innocent ba quitter mais so justice a ba preuve pour na deux amis ba senga non la kisa na ba preuve na pe na ko signer au droit alors le ko la banzuzi ba bilon tozi ba preuve na ba preuve l'autre ça qui non ils ont ba leader ensemble mais sinon kotaki basololaki po baluka mutu ya ndeko Chérubin et na batu quelque parce que batete la balobi ndeko na bango Chérubin ozaki ex ministre ya transport ayebisaka bandeko na ye ke nazali mal vie bazo benga ngai na intimidation bebe mikolo na ngai kompina na komi kubanga na komi koluka protection na gouvernement congolais abandaki ba démarche na ye mais le corps la paix ezala batu mususu o bazaka biloba o mususu bazala na niveau ya oya kuna ok soki ya pas toujours reprocher toujours ça va ndiko na biso au moni tant bomoni congolais de père et de mère azaki na aile gauche azo rejoindre de bloc à aile droite soki bo kondaki au moni siko babini bako donc na kombo ya moto ande ko empêcher akuta mfuta mukonzi si ça c'est un peu ça bon je peux ya o ba bani mais futa de mindere ni ils appellent pas dominer sur mususu o bazana sima ya tata mukonzi mais ba coopérer na bato ensemble. OK, merci. To ko tu vas na vivre si na biso oui Sassou Nguesso na Kigali honorer ba PC ba honorer mais crainte ezana accord signamé est-ce que Toloba Rwanda a entamé politique et encerclement en RDC. Avant aux paroles, tout dans le pot, tout limbo la lingard. Les Rwandais viennent de renforcer diplomatiquement ses relations avec les Congo-Brazzaville, la Zambie, l'Angola, outre à être militairement en République centrafricaine et au Sud-Soudan, tous voisins de la RDC. Tout continue. Visite officielle suivie, perspective Kigali, Rwanda. Le Congo-Brazzaville ne demandera plus de visa aux citoyens rwandais pour un court séjour sur les sols. Insécurité pour Kinshasa. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été invité officiellement par son homologue rwandais Paul Kagame pour une visite officielle et un dîner de gala.
Nous vous rappelons qu'en date 19 juillet 2023 dernier, au niveau de l'Assemblée nationale du Congo, le fils du président de la République honoré Denis Christel Sassou Nguesso a été choisi de présenter devant les membres du Parlement réunis en séance plénière le contenu de l'accord portant sur l'exemption de visa entre le Rwanda et le Congo pour les séjours de courte durée. En son arrivée au Rwanda, le chef de l'État du Congo soupire avec plaisir que j'ai foulé à nouveau les sols rwandais. Ni les Batami, les sous-Bressi. Au Moni, quand vous aurez un salut, rencontre Batami, est-ce que vous avez tout le monde veut plus que vous avez déjà attaqué dans l'Est? Kagame, c'est notre pire ennemi. Pays, c'est le Kabou Somaï. Moi, je dis que non, vous avez un rapprochement, tout le monde est souverain, mais il y a Kagame. Bon, Sassou Nguesso. Au Moni, position en RDC aux amis. Parce que les autres Congolais, il faut que position à Congo démocratique, ils ont des. Mais si on a un contenu à tester au Tangi, quand on a Denis Sassou Nguesso bakino ba visa Rwandais na Congo visa susté. Mais pour Congolais démocratique akati na kati ya Congo Brazza il faut na visa ngolo baboye. Vu il y a réalité sur le terrain actuellement Kigali abandonne ko bénéficier na ba ressources ya République démocratique du Congo. Denis Sassou Nguesso Kabila pesaka ye forêt de Bayombe azo exploitango na ndenga kibolafa n'arrivé à Tshisekedi au pouvoir Tshisekedi a résilié ba contrat wana arrivé à EAC osaki ba biselele basalaki ke non ba créer le Corée ça ya po bon occuper Bunagana po bazwa Goma esimbité ce que bakali trajet wana ya kolongwa kuna kokoma tiki chassa ekozwa bango temps lokola pe Sassou Nguesso lokola za dictateur Paul Kagame dictateur nde baye koyokana basigné partenariat na bango wana po batake République démocratique du Congo faut toloba bango polele batu bayeba po ezali mission toloba te nde tozoba po toza bakongolais na kati ya masolo na bango mission na bango eza kaka moko ndenge nini bamercenaire rwandais oyo batie bango na niveau ya Congo Brazzaville barenforcer sur plus de 5000 bajeunes étudiants bazo bengo d'étudiants mais baza bamilitaire rwandais baoti na formation baye mpo bakota na kati ya Congo Brazza na betar oyo Denis Sassou Nguesso atekelaki Paul Kagame nde baye basigné po batake République démocratique du Congo mais ce que position Congo azweli déjà bao baza na miso komona bazomona bao baza na mato ya koyoka bazoyoka lobby République oyo ya biso démocratique du Congo vu la réalité sur le terrain armée congolaise apesi message moko forte na bato bazo ko rêver na bato bazo somo ko lisano armée congolaise yo atelemi et armée congolaise ndaza wana akosekeze frontière wana soldat rwanda kozwa risque te po souci ya Sassou souci ya Paul Kagame lokola bapesaki mission na boposa ke ba créer mobulu bakopali ko position ya yango faible bilemba bamekaki chance na église abina okota su makambo te bapekisi na papa babi bango mo cette fois-ci bandoki bale tozo balaki Sassou Nguesso awumela na pouvoir omoni Paul Kagame awumela dans les deux dictateurs bafandi basigné accord militaire barenforcer diplomatie Sassou Nguesso bakino na sepeli na yana Rwanda bandakala et na bande ko empêcher ki Rwanda personne mais pourquoi kaka lelo bakino na sepeli na tamba bela Rwanda kala ça dit eza na Congo basalaki yango biso
état que toza ba visionnaire molimo ya bonzambe za kasi na biso ndeko ba ko molindo ki belela de to beleli encore moko ya mabe contre République Bati du Congo. Donc pour le Bassassoun de Sona Paul Kagame bayebaki te ke Tshisekedi aoko maboli bon bayebaki ke no Tshisekedi tomanipule na biso ye tokogere kami kono gere Kabila oso Tshisekedi siko ngwangi donc balo bakaladash na biso donc komona nkoi aboti mbolo ko bongola motema selon loi de la nature nkoi abotaka nkoi de nkoi yango ndakoli Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndi aseni donc empêcher ba dictateur wana balongola maboko na kati ya Congo et fiance na bango za susté ndo moni tozwaki likanisi tata mokonzi likanisi ya kotinda bilenge baki de formation po ayebaki de yake bato yo atene na ofonda na bango batu mabe et siko tozolo bawa armée congolaise aza déterminée ya ko affronter mutu nyonso au pays tel à moins qu'on ait la dengue normale tout sonodi mais ok à côté si ba mercenaire pour attaquer bo armée le balaxer la Kagame a activé diplomatie dans Centrafrique, dans Sud-Soudan, dans Angola. Le lieu comme dans Brazzaville montre que non débat non diplomatie agissante il y a pour exemple tata Mukonzi aussi le côté. Oh mais diplomatie Kagame a activé diplomatie. Mais son moni que activer diplomatie dans Centrafrique, Soudan du Sud. Oui, ils ont la frontière. Kasi ba pays nyonso wana. Ba nda ko zo bomengo Congo pendant 18 ans. Et muto mona ko zo ko pesa ba muzaka Paul Kagame. O baka na disanga afdel. Bobo sala makambo te. Lisango to yambaka afdel ya monde de lezaki malera Congo. Parce que le Paul Kagame ici bon massa. Banda Tshisekedi da combat président Congo to da marasus ba part na bisoté. Alors surtout tiki muto boye to ba koyate to sangana mais ce qu'on a ko sangana wana biso ni to sepeli po to ndeke ya kuku et ni mana poisa le ko ba sangani to sepeli to moni que non ça sonne que son ndeke bombana o ko sangana na ennemi na biso o moni so to za bande ko ngana yo mais moni ennemi na yo ayo koma munguna na ayo koma amina ngai ndenge Tshisekedi na comprendre que non Sassou Nguesso on a renforcé coopération bilatérale na République démocratique du Congo andina ko salango na ennemi ya Congo ya biso binyo to ko la te armée bima pe armée na bimiona abimia di sanote ya di sanote ba ko bimaka di susu ba belé pe na kati armée sur le plan diplomatique militaire sur le plan coopération ba mezini no biso reste rozo pour notre kebisa Sassou Nguesso magazane pays souverain doit au sala mais Sassou Nguesso représenté ya kondima au collaborer ne quartier général na région ya côté za sud au rama et kabole biso mezini kasi mezini oyo l'état zozwa zela o ka mezini l'état zozwa o ezali Congo bazo diriger Congo za ba congolais bango moko de père de mère ya sou Congo kalaté o de Congo ba diriger mo mo mbizo yo na do discernement o nani kuna o nani Rubero o kuna yo James Kabare bete o za Congo nkazo shirango congolais ministre de défense congolais et chef d'état-major congolais bon officier tout ba congolais ba yebi déjà tozo so mesure boyi voilà ce que l'état boka ba to pe ba sa kunu ba yeba déjà na ndenge tokendaka koluka ko nage Sassou Nguesso bayoka na Paul Kagame boyi bako créer foyer de tension na niveau Congo Brazzaville pour na ko refouler ba congolais ya Kinshasa et tant ba refoulement wana bako zwana ba militaire rwandais o bazan espace o Sassou Nguesso pesi Paul Kagame bako kotisa bango mais lokola armée na biso déjà na service renseignement nyonso bazo zo ba musique semaine tozo koto
bichu wana okoyoka kosalama tokopesa donc leso tokobeta ngonga moko na ye moko sasumisa kopake oui te namoni ke makambo yo ba kobosa na teke République démocratique du Congo azape na balie na ye ndenge moni Chine lobaki de président chinois lobaki abisaki autant depuis guerre ebandi Russie aza ami na biso mais azobunda na 54 états o bazali na kati ya nini mais mukolo biso ba chinois tokopesa allié na biso Russie mo eloko amuke meka mukonde kozali Armageddon moment monde yango ekomi na biso yo Congo aza na balie so moni biso tomuko beta tolo boy toyebi so mo tomuko lelo a Congo tomuko boka ba viol de chasse zo mata ils ont boka ba commando na ba parachute ba okita donc c'est que to se préparer déjà toyebi déjà que calamité ça va saigner. Ok, calamité ça va saigner na profiter directement président Tshisekedi a attendu na sommet Russie-Afrique. Ni ne batam na sommet. Ah, kasi ozomona que on so ba ndeko bozala ka mingi ko na ni victoire ko déranger ba américain te. Papa na biso. Ah, dana lobby na bike tozana balie. Au moins sommet. Eza sommet ya makambe belé. Libako biso tozui, libako biso ba congolais tozui, to saisir opportunité. To repérer jamais. Libako tozui président Oazali politicien. Tu sais que les politicien. Tu sais que les grand diplomate. Et tu sais que les congolais de père et de mère. De souci on a patrie. Ce que le sommet oyo salama kasi yango mona parti ya ba masolo ya CC ndemo mpe ba lien na biso babino esi pe déjà formé bana oza pe na bibundeli tala na biso bibundeli zalia wa na biso yo ya masekite bibundeli zalia wa na bibundeli zali ne so démontrer ça les bande batu na mais bokina est na biso yo est-ce que kuna na bundeli olandaki patron défense te ndenge alobaki bundela bakina buna mais na biso d'abord tono to ça bosoni il fallait qui to protéger d'abord population la biso parce que moni rebelle M23 akobe ko se déguiser en tenue civile na kati ya population ndo moni ba gouverneur ba pesa ki mot d'ordre qui ba tenu so baso na place ya misala et population abima à se séparer na ba rebelle ils ont la mot d'ordre et tant que le général chef d'état-major le dit et ça le quoi tonneau à maï tonneau il a dit pour les mais il tanga moko moko côté sopami et tonne de comme sopami n'enga armée ça na minute armée ça déterminé il y a que ça la face na mutu non so les armée tete c'est la présence que des ici sommet wana ndoki sko na cessé ba ebisi no président bana si bakoli pimisa bana et semaine tozaka kawa bana bakobima lisusu ebele tala baku tozwi na kati ya bilenge yango mokolo azaka na 27 ans oezaka richesse armée moko oyo na biso yo richesse donc na kati ya mokolo azaka na 27 ans misusu 18 ans 19 ans, 21 ans, 20 ans, donc, on a les plus âgés, on a les plus âgés pour 27 ans. Ceux qui basali 10 ans à 4 armées, comme il y a 40 ans, mais la biso, banyamani tumba, donc Monisco awa, si quand ça sonne de soit levé, on a pour le gagner. Donc, ça a permis dans mon tunos. Tika ça soit réveillé, tika Paul Kagame réveillé. Na mituna ba ba ko comme si que non. Congo les ala na Congo en Kabila. Tu infiltraka mais asko era infiltration et c'est fini. Biso na sida to infiltrer bango. Zéro quoi. Donc qui te beta ma bokoyoka. OK, li qui te beta ma bokoyoka. Commentaire mukie na ba image où ça la sonne tamboli na réseaux sociaux. Il y a ex-conseiller privé, il y a chef de l'État, ou va PCP liberté provisoire, before Bisséré là,
oya sextap na personne azalaki na mwana alobi nde bato babimisi video anso nde bato baza koloba eza moto jour bakangaki bato bazwaki telefone na ye moto image wana quand même marqué berere marqué mabe azalaki ya kohumilie motu ti na niveau wana commentaire nos amis bomoni bakongolais bayebi kosalela mpenza batelefone te parce que ozomona telefone ya motu ezali telefone ya motu eza eloko na privé biselele bakoki te kokoma ti na niveau wana ata babi moto yango aza moyibi mais ntango justice abengisi ye ayoki ye atali bosavoir pour l'instant azala boyibani bani mais kaka benemi kaka bato oyo biselela aliaka na bango mais eloko wana eza malamu te ata mpe biso moko boye nde nafandi mpe boye nakosepela nango te wana azali mpe parent aza responsable oui na vie moto asanga erreur te mais noki erreur yango bino bozwi yango nayebi te soki oza na kanda ya justice te soki bolingaki te nayebi te so otuni mutu bato ya bapiblie yango na intention nini omoni ke biso babantu toyebi kosalela telefone te mpona singa na fani boye nakosimba telefone ya mutu te ata namoni baimage ni ya ndenge nini ya bosoto jamais nakoki kopiblie yango mais bango bapiblie yango na intention nini donc elakisi ke basepeli te ndenge justice atieki no momentalement liberté provisoire amoni eloko basali yango wana réflexion yango wana bisili babimisi tole na telefone pula so otuli bango ntango azalaki arrêté bapublie te pourquoi mais ntango akomi siko mwa liberté provisoire ali bapiblie dossier ke bato oka bisele baliaki na bango yango tozobisa mpe bino omoni boye na monde ya politique bokanisa te ke nde bino boraisonnelaka wana politique eza art politique eza bamosusu bakenda kotangela yango bamosusu politique babotama nango na makila donc art mitabikena oyo aza politicien parce que bino kwa donesa politique ya kotanga na bato bokendaki kuna yango moi bozo kosetraye kaka bino na bino soki otali moto abwaki publication balandeli moto asusu ame na ye masa na ye moko boye pi peti na ye moko boye pi mutu moko boye babide yaya moto abimele ale sambusa ye mais oya biso topesi kaka toli moto asali bongo en tout cas senga bolimbisi ozala bien comité laïque de coordination CLC basengi contenir attention ezali Tshisekedi à côté de dialogue. CLC ngai moko yo na lubigo na bino bozobo ya dialogue ezelo ba mabete papa na minute tant dialogue ezate c'est que d'abord dialogue ezaka kata adena ba congolais non mais ça va pour na bozobo ya égoïsme que non c'est comme ici ba poste na biso ba nga ba non bozobo ya dialogue biso ba tobeka to dialoguer pour na politique na apaisement nyos bozobo ya dialogue na banani entre les congolais il y a fallu azali Katumbi sikoyo soto osala dialogue tout ça dialogue na ba congolais baza ba congolais d'origine de père et de mère soto osala dialogue na ba congolais de Dakar bon ba otrahi beaucoup ta ba congolais de Dakar si bango ba congolais de Dakar nde ba bomi chiribe okeni ba congolais de Dakar parce que biso pena to fandi tout ça la dialogue na ba ndenge wana eza temps sur la dialogue te so moni obi ke oti sekeni le père alobaki ke za dene ba congolais ba li dialogue tala ce contexte oti sekeni le père alobela kamo alobaki dialogue est fait partie na adene ya ba Congo parce qu'on a contexte wana za adene ki noto fan to solo mais batala ce que fait ni to solo ça ka pose ça mais fichier électoral opposition basengi papa fichier électoral balakisa bango kuna baleleki tomonaki ceux que j'ai carte après mikoleye ba afficher ba kombo na bino okipe na centre moni kombo na yo oza c'est que non kombo na bimisa ke nazar maintenant ici na voter mais ce fichier ka il est simple pourquoi mais na bisi yo
na biso kadi maza clair ba fichier zali balakisaki bato opposition kala milité bazo na biso bazaka bato moko donc bayebi que l'élection baokoka te pour l'élection tobetima sur la dialogue ce qu'on veut faire au gouvernement asali beke na mai pour na bato moko baboye kopréparer babase na bango baza na message te devant babase na bango toyoka logique na bango te tokende dialogue na dialogue watoke na dialogue na bango baye na bashema na bango 1+12 biso pe tondimi 1+12 tondimi mutu na mutu aza na basoda na ye allez non tant les assustés oyo komi ta oyo maponami na 2023 que le meilleur gagne mais bozo bangani nana ebisi bloke tension ozomona mna ba ozope balanga so ya batongo banguna Congo ezaka ko tozomona tension mboka eza bien te nana ebisi bloke tension mboka eza bien te francophone ezosala ezosala te tension mboka eza bien te babandi da koya chaque jour bazoleka biso la boulevard wa délégation nini ya Abidjan mais bamoka ko tozomona mapona mi tension mboka ekozala bien te nani ayebisi bino ke tension mboka eza bien te c'est le problème bandoki bokoti na solo ka botali tali bobo créer te bomiki na buto esimbité boyo na moi esimbité mais pour faire des kimia élection en 2023 peuple congolais a préparé pour l'élection en 2023 prépare dialogue tondima bakoti la biso mutu mo comme soku bizi gerega on ta ya botama na Changungu balinjo de Rwanda de père de mère ay peut-être le quoi sa vice président azapela basoda na azoli biso bamboro woto to sala armée moko unité oto tsi ko bunda bitumbo yo ya kozongisa armée na nzela ya ko identifier mais to sisi musala wana armée vu force nango armée comme na position normale ale botondi mansusu pour la bino sel se bolobi te botika bloko wana se boloba même maintenant en 2038 de baroyo kabino mais pour l'instant totika na to de fort no solo gouvernement de ça le problème le même le côté on peut imaginer baboya balbazo boya na makadam c'est koko passer biso minute to komi penda na suka émission na biso commentaire mokier na duel oyo ezali entre gouverneur de la ville na gouverneur adjoint na ye pourquoi j'ai gouverné car maintenant on va la camabia Zaramana qu'est-ce qui se passe à l'hôtel duel exact entre le gouverneur Chantier Mobila et son adjoint j'ai beaucoup na émission antibad médecine na mutuna ona duel exact Ngobila do sa musana e kitoko Ngobila do sa musana e kitoko makambo bozo côté je comprends l'obité je comprends zo devant donc on body makambo mulumba zo sala mulumba eza soni pour ndeba bote mulumba zo le intérêt général te zo le intérêt même personnel so intérêt même personnel yango mona komi ko joie on va salir image ya parti présidentiel on va salir image ya parti présidentiel que Desaboye moni batuya azamuta IDP non tous à la fin tous à la logique ok na tikelio yona on qui bende comme ça tous à la fin tous à la logique et c'était que mutwa le bao te soko tuni mulumba MLC, PPD, Parti Elola Zali, déjà nous avons kimmiaté. On a kimmiaté pourquoi? Luka kimia ça va bien. Vous avez revendiqué, est-ce que vous avez revendiqué pour la Martinique? C'est pas pour la Yomoko. Nous avons travaillé. Nous avons service naïe. Celui qui a Zali Bofandi. Et donc, beaucoup de utiliser Batou. Mais là, ce qu'on a été des coordonnateurs, et comme on peut ça sonne. Nous avons Saliwana, Yo Saliwana, bon, on va pour l'intérêt général.
kokende na balogique ya point de fer te biloko oyo yango nde ekweyisa gode mpoi mpo na lolendo kokende logique ya point de fer te biloko oyo nde ekweyisa nyango mbungu yango nde ekweyisa nyango mbungu lolendo yango nde ekweyisi gode mpoi lolendo Ngobila a travaillé à sa vision chef de l'État. Il a posé la vision chef de l'État. Sur le Cambé Saboufani, bon, titulaire les Andéréniques. Mais comme à tel qu'elle commis, bon, comme qu'on est qui ça, tout le monde, tout bas, tout moi. Oh, le Bakuna Moni. Est-ce que ça peut être l'engi? Et c'est l'engité. Oui, c'est l'engité. Tout ça, mais tellement sur le Congo, besoin que ça sonne dessous. Bah, c'est un apport de gamme. Ce qu'on a eu, Moulumba, de l'autre. On est sur le côté. Botika biloko wana. Mboke ça ina posé à kimia. Capitaine ina posé à kimia. Misa yo salama. Tozo mona misele yo salama. Zando ya ngauto lobagi zando. Sko lelo tuna sko ba citadin. Nyonso tobeta maboko te. Tika tobeta maboko. Tobeta maboko. Titulaire na yo ngobila yo sa musaki toko. Nzamba pambola. République démocratique du Congo. Pour TV Zangunga. Toli na pesi. Ou akoyo kayoki. Mais j'espère que boyoki. Plus de 100. 43 84 40 69 461 84 40 69 461. Affaire à suivre. Ciao. Fox Nango a commis la position normale à l'éboton de Mansusu pour la binocelle c'est Bolobi. T'es botika blokwan. C'est Boloba. Boloba maintenant en 2038. De Baroyo Kabino. Mais pour l'instant, tout y canam. Tout le fond nous sur le gouvernement de ça. Le problème est le même l'autre. On peut imaginer Baboye. Balbazo boye na makadam. Hein? C'est Koko, parce que ce minute, donc comme penda na souka émission na biso commentaire mokier na duel où ils allaient entre gouverneur de la ville na gouverneur adjoint. Pourquoi j'ai gouverné car non ça va la cama bien ça. Qu'est-ce qui se passe à l'hôtel? Duel exactement entre le gouverneur Chantilly Mobila et son adjoint. J'ai beaucoup na émission antibad médecine mutuna ona duel exacté. Ngobila do sa musana ekitoko. Ngobila usa musana ekitoko. Makambo bozo protéger kokwa lobite, je kokwa zo devant. Ndo ombodi makambo mulumba zo sala. Mulumba. Eza soni. Pour ndeba bote mulumba zo le intérêt général, zo le intérêt même personnel. Zo le intérêt même personnel. Yango mona komi ko joie. Pour salir image de la partie présidentielle. Pour salir image de la partie présidentielle. Que des aboyés, moni batouya, et azamuta IDP. Non. Tous à la fin. Tous à la logique. Ok, na tikelio, il y en a un bloc qui bendé comme ça. Tous à la fin. Tous à la logique. Et c'était que Moutoua le bao tété. Ça va tout le monde. MLC, PPD, Parti Elola Zali, déjà il y a la Kimiate. On a la Kimiate pourquoi? Luka Kimia ça va bien. Vous avez revendiqué, est-ce que vous avez revendiqué pour la bâtiment, c'est pas pour la Yomoko? Ngobila zo travailler yo service na ye soki likambo ezali bofandi et donc bokomi koutiliser bato maintenant ce qu'on a été que coordonnateur et
mon père ça sonne ngobila zaliwana yo zaliwana bon travail pour l'intérêt général kokende na balogique oyo ya point de faire te biloko oyo yango nde ekweyisa gode mpoi mpo na lolendo kokende logique ya point de faire te biloko oyo nde ekweyisa nengo mbungu yango nde ekweyisa nengo mbungu lolendo yango nde ekweyisi gode mpoi lolendo ngobila lo travailler aza vision chef de l'état yo koza vision chef de l'état so likambisa bufani bon titulaire eza ndenge nini de mais comme ateke ekomi bokomi kolekisa tumwa tubana moko boye tumwa oloba kuna omoni est-ce eza pena eza pena elengi ese elengi te tozobeta masolo ya kongo wa bozokoke Sassou Nguesso basolo na Paul Kagame so pona yo mulumba yo belelo te wana zo belelo ko te botika biloko wana mboka ezali na posa ya kimia capitale ezali na posa ya kimia misala ezosalama tozomona misala ezosalama zando yango tolobaki zando siko lelo tuna siko basitade nyonso tobeta maboko te tika tobeta maboko titulaire na yo ngobila yosala mosala kitoko nzambe apambola république démocratique du Congo po tv eza ngunga toli na pesi oyo akoyoka yoki mais j'espère que boyoki plus 243 84 40 69 461 84 40 69 461 affaire à suivre. Ciao.